ozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene se na yo baboti batkufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango kosunga yokelanga mawa nazali kosenga yokolo nabotama na lisumu. Bien-aimé en Jésus-Christ, bonne année 2020. Bonne année. Moi, votre frère, le prophète Pembelaziza, je viens auprès de vous. Je viens auprès de vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prête pas attention. Il n'y a que les bien-aimés qui comprennent le langage du Seigneur. Le Seigneur a prophétisé à travers moi, c'était le 7 août 2019, l'année dernière. Il a dit quoi? Nous allons traverser et finir l'année 2019 à des moments difficiles. Il y aura des guerres, des tempêtes, des morts subites, beaucoup de morts, des inondations. Nous allons vivre des moments incroyables. Eh bien, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, si nous regardons bien l'année 2019, ces choses nous sont arrivées. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs. Nous avons vu des inondations ici en France, au Congo, à Kinshasa, à l'Équateur, partout, beaucoup de pays. Nous avons vu aussi des morts. Même à Kinshasa, incroyable, pareil de choses, pareille inondation depuis Kinshasa. Mais Dieu a prophétisé. Ce n'est pas quand Dieu prophétise, nous attendons que les choses, les malheurs arrivent. Mais c'est pour que nous prions, demander la miséricorde divine, pour que Dieu écarte cette malheur. Mais, malheureusement, aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous dire, et pour vous révéler encore, à partir d'aujourd'hui, le 5, dimanche, janvier 2020, jusqu'au 15 février, nous traversons une zone rouge. Une zone rouge du 5 janvier jusqu'au 15 février 2020. Pourquoi zone rouge? Il y en a nos frères. Nous avons fêté ensemble avec eux et sœurs. Nous avons fêté la fin de 2019. Mais croyons qu'ils sont vivants. Ils sont déjà morts depuis 2019. C'est comme des coquilles vides. Mais ces frères, ils ne seront pas avec nous. Nous allons pleurer encore. Il y a des morts qui arrivent. Ça, c'est une stratégie diabolique. C'est planifié du 5 jusqu'au 15 février. Reprenez le chemin de l'Église. Je demande à vous, serviteurs et servantes de Dieu, rappelez vos frères et sœurs de reprendre le chemin de l'Église, de reprendre la prière. Chaque chose a son temps. La fête est finie. Revenons à l'église, revenons dans la prière. Le moment est très mauvais. Une zone rouge d'un mois est planifiée. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir, nous allons perdre nos frères et sœurs. Il y a aussi des moments difficiles, des choses incroyables qui vont arriver. Je demande à vous, frères, de prier. Restez debout. Prions pour que le Seigneur écarte cette malheur. Je vais m'exprimer à Lingala. Balinga mina nzambe. Nkolo na ngai pe nkolo na bino alobaka. Batu bayebaka ye o bazaka ba bien aimé na ye. So za bien aimé na ye okoyeba langage na ye maloba bazoloba. So za bien aimé ke okoyeba ye te. Alobaki nini le 7 août 2019 au audio de l'État. Pa nanga boyebi yango o bayoki message bayokaki. Alobaki tokoleka mbula oyo ki suka nango na mantata. Tuzali na bisengo na moment wana. Mais to perdre batebele bande ko biso mingi bakufi kozanga koyeba bande ko biso bakufi ba mort subite ba biso ba belité kaka mutala la kufi ba inondation alobaki yango to vivre ba inondation mo tono mona te na que ça ba Équateur même na France ba to bakufi partout
Pour la nzamba le baraka koko sala les kambote saka yitsa ba. Mais biso batunde to sala attention te. Si qu'on est ko yebisa bino le kamboni. À partir ya lelo le 5 janvier dimanche lelo 2020 jusqu'à Tokoma le 15 février 2020. Nous avons les canaux zone moko rouge. Zone rouge le balé. Et là bandeko to fêter d'abord to vivre d'abord to mêler d'abord to lire d'abord baza déjà au kufa. Ça passe à Bouman bango de 2019. Mais to zana bango longo. To kozanga bango mikolo ya. Baza te. Ba otambo ya kaka ba kufa na bango bango. Et ça ma stratégie en équipe bango ba fêter mais à Korea ko enchaîner bango assist la bango. Yangwana ndeko ba sali na Nzambe. Oyebisa bandimi bobenga bandimi pe benga ndeko na bozongela prière tango ya bisengo sili to komina tango siko bozongela mabondeli oya ko sala keba te to kolela makamususu zo ya pa makama mususu ko yela biso na un mois oyo apesi biso nazala ko lika te boyoki message wana bana Nzambe pe ba bien aimé bayokaka boyoki nkola batela bino botelema kola ko sunga bino na pesi lo sako mingi longonia 2020 malamu ya 4 na bino amen. Likolo yozali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene se na yo baboti bakufa natikala na suka ya mboka loboko na litama na nyango akosunga yokelanga mawa nazali kosenga yokolo na botama na lisumu.